Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars qui est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, Awande place Makambo Zali. Bonjour, bonsoir, Balandina Bissonyoso. Il y a ma cuisine presque parfaite. Bambote ebele, bisika bozomi na bandaku, na misala, na babiro, en tout cas bambote ebele. Na opesa lisusu mbote ebele epa ya mo boss. Papa Jano Kashala Modadi. Balobi wana penande nombre wa numéro 1 na kati ya musado kiende patron. Dadi Jano Kashala bambote ebele na bisika momi azali mbote ebele na bana. Donc lelo nengo présenter biso elubu ya sika na kati ya ma cuisine presque parfaite. Elubu na biso ya lelo ezali pandi tozola ba pandi et puis mélange na makemba tosanza na makemba o ba Kongo bandeko na biso ba Kongo babenga ngo bitoto ya lelo ezali ya pandi mélange na makemba. Donc tozoleka na cuisine to présenter biso elubu na biso ya mokolo lelo toleki makusa biso toye na kati ya cuisine na biso kande to présentaki biso bon poto zo moi tant ndenge comme d'habitude ne to salaka to bandaki na pandi na biso to sokoli yango kitoko na minute to che pandi na biso na moto à part pandi na biso makemba ne total se biso ke to sala bito to na biso na makemba j'espère makemba yango yo bozomona makemba yango. Donc makemba na biso oyo tokolongola ngo na poso na biso boye. Donc makemba na biso oyo tokosangisa ngo na kati ya pandi do bitoto na biso yango yo. Donc yango bino moko bozomona kaka makemba. Donc makemba tango zoluka makemba kitoko ya propre oyo ya kosalela bitoto yango bomonde to kateli yango. Donc makemba na biso eza très propre kitoko tango zolamba recette na yo po recette na yo oyo ebonga il faut koluka pe makemba moko ya bien. Donc tango luki makemba na kitoko pandino kitoko kolamba biloko no nyonso ekosala propre makasi. Donc na kati ya makemba na biso oyo tolobi to sala o ezali bitoto na biso. Donc il faut natalisa biso biloko oyo ekokota na kati. J'espère tozali awa na biloko na biso na kati ya bitoto na biso ekokota o ezali ndembi tosi tokati tobongisa kitoko o ezali tungulu moko tosi tokati yango pe yango o ezali céleri yango toche tozwaki pe ndambu totokisi na kati ya pandi na biso o ezali poivre vert. Bon, comme d'habitude nga moi pilipili na linga kozala donc obwaka moi pilipili la kubweta na kati ya nzungu nanga. Donc na kobwaka trombu ma pilipili oyo na kati ekozala ka mibimbe kotoboka te po batu mususu bakoki kolia yango bamusu baliaka pe pilipili te. Soki pe oliaka te pilipili na ndako kuna kocha na opete. Comme nga naliaka pilipili benvite na nga bamusu pe bakolia pilipili te. Donc na kotika onka mibimbe toboka te yango bomoni ke na tiki mwa nzete boy po moye toboka ezala te po eswa na munoko. À part ça na kocha pe na mungwa nanga comme d'habitude mungwa na biso ka simple yango na kosalela bitoto nanga. À part ça naza na tomate ya mbuma yango oyo ezali tomate nanga ezali 4 boules ya tomate na sina na mixer yango donc na sina rapango très bien donc 4 mbuma. À part ça na kati na koki kocha noix de muscade muke na kati ya bitoto nanga et puis na cheli susu o ezali poivre blanc na kocha. Donc na kati ya bitoto nanga eloko mo compliqué ekota ezate na ocha tomate ya boîte seka tomate ya mbuma na biloko na talisi biso na oyo c'est tout. Kandenge mama Giselle wolo yemta donc elubwa lelo ndenge comme d'habitude na ebisaka biso ke il faut bosengaka penza bolobi ke madova turolamba eloko boy
eloko wana esungaka biso makasi po air moko tokomaka na mo équation abina lamba ni na cuisine nga lelo natalisa biso nini mais soki yo oza wana abonné na biso donc ezali fanatique nanga olandaka ma cuisine presque parfaite oza wana okoki kokomobi Madova lelo lamba boya lamba soto mboka to lamba likelele to lamba ezali mbinzo donc biloko eza ebele mais soki tozolamba tosenga penza idée pe ya bato bapesa biso idée ya biloko tokoki kolamba po naza prête ya ekolo nyonso ezokipe ekolo te ekolo nyonso oyo ozali yebisa biso Madova azalaka ekolo nyonso azaka Mswahili te azaka Mkongo te azaka Mungala te Muluba te donc naza ekolo nyonso ya RDC donc eloko nyonso ya mboka nyonso yo yebisanga kaka na kolamba yango yo moko komona bi oui ya solo Madova penza za ekolo nyonso vraiment bambote ebele bisika nso bozwana na bato bazo soutenir nga ndenge na biyebisaka biso ntango nyonso na bi faut ko s'abonner ko partager ba vidéo na biso ko soutenir musala na biso oyo ma cuisine parfaite oyo ezali musala oyo ezosunga bana oyo bazali kuna na masina tobombaka do bana oyo bazali ba malformation toza na bana ba ebele baza kuna bababa ba aveugle ba vadio baza kuna donc baza wana baza na posa ya lisungi na bino donc liboko moko ya papa ya dadi Jano Kashala vraiment aza wana bimisi liboko ya liboso mais ezosenga loboko ya mibale misatu eya po soutenir ye po mukumba neza munene charge banana vraiment en tout cas eza kilo makasi donc bana oyo bakufela ba parents tobombaka bamsu baza bango normal totangisaka nyoso wana eza dépense na mutu moko oui azosala volonté balobi lipamboli barachaka yango alors na lipamboli wana yo peso ko zwami na ndako omoni émission oyo ya ma cuisine parfaite ya Madova na kanisi bozomona ba numéro na biso eza wana na se soko za na posa ya lisungia kosunga bana wana même nelamba même savon ya kosokola bango bilamba ezala loso ezala nini vraiment soutien na bino ekozala vraiment na nzambe akomona akopambola biso akopambola bino akotika bino te dobotikela mukumba wana kaka na dadi Jano Kashala ye moko te donc toza wana tozo continuer makemba na biso donc makemba il faut koluka mwa makemba o ezali mwa mubesu mwa kotela ezala mubesu penza te ezala pe ya kotela penza te donc recette na biso lelo eza bongo eza na bito to mususu pe to salaka ya makemba kaka mubesu na mubesu wana pe ezalaka nango mais oya biso ya lelo toza na posa ya makemba ezala mubesu te ezala kotela te mais ezala katikati po recette na biso nde esimba na modèle oyo tolingeli ezala donc Angra Dabelami bisiko zwami vraiment mwana Liège Angra Dabelami o asimbi masolo ataba na kati ya Liège papa Angra Dabelami vraiment nzambe apambola ona ba soutien na yo ndenge zo soutenir na ko partager na ko commenter ko aimer vraiment ezo sala biso bien makasi bino moko bozomona kaka ndenge musala ezo continuer donc makemba na biso kaka boye zolongola posono malembe balobi kitoko na misu kitoko na monoko eloko soki eza deja kitoko boye na misu ere kolamba yango kitisela yango motema ndenye kobonga te po ebonga kaka kozomona ntango nyonso ifo tozala mingi na maîtrise mpasa kolamba balobi esukaka te tokontinyaka kaka mosusu pe mama mosusu to papa mosusu ayebi kolamba yango na façon mosusu soki pe bokomeli biso Madova prochainement lamba pe makemba ya boy vraiment ekosala biso kaka bien makasi ekosala biso bien makasi ba idée toza na posa encouragement ba idée ba moko boy
bozo partager pe ba vidéo na biso bozo aimer bozo like vraiment nzamba lola akozanga kopambola bino te po musala oyo eza musala oyo ezo soutenir bana oyo ba orphelin na ba orpheline oyo bakangami kuna oyo bavandi na kati ya masina oyo tobokolaka kuna vraiment lisungi na bango ezalaka boye ntango bolaigaka wana bozo aimer bozo partager ba vidéo na biso tangu mbongo ezomata kuna YouTube azofuta nde lisungi ya bana wana kolia na bango kolata na bango mai bamela vraiment yango wana ezotika famille na nga pe kuna na lushi famille Kayembe Shiko Kayembe Dushka Kayembe Bakayembe bazebele Wivin Kayembe Swazi Kayembe vraiment bazebele tozebele Bagaela Tanya Kayembe Janet Kayembe Kati Azawana Kayembe Diana Diane Azawana donc toza ebele vraiment beau partager famille nanga nyonso wana beau partager beau aimer beau commenter beau encourager musala ya ndeko na biso ka ndenge tosali j'espère makemba na biso esili bande okade na présenter biso makemba j'espère yango nyonso eza na kati ya mai totiki yango boye ndenge na yebisaki biso deja ke na sina tikaki pandi na nga na moto tokende na moto totalisa pandi ndenge totiaki yango ok bino moko bomoni pandi ndenge totiaki na moto bien que totalisaki te po babilo musu toganyaka mwa tango talaka kolambeza ba étape ebele donc biloko musu toganyaka mwa temps yango totiaka makambo mususu mais biso nyonso toyebi ndenge makambo nyonso etambolaka natia mwa mai na kati naotia mai kaka ndenge tolobaka d'habitude ezalaka kenyama na biso totiaka yango sans totia mai totieka épice na biso na kati tozwi pandi na biso tosokoli yango kitoko makasi totie ndembi totie litungulu na kati noix de muscade mukie poussière ya muscade mukie na poivre blanc bon na mungwa na biso sikoyo toye kotala étape ya mibale wana totiaki mai te tomatiaka na moto eboti mai nango ekauki toye kotala switch tomoni ke pandi na biso elembi te nde na ye kozwa mai muke oyo nazwi nazobakisa na kati comme ça pandi na biso elemba kaka ndenge tolobaka na macuisine na biso parfaite ya Madova nalobi ke donc il faut kokitisa motema soki ozolamba papa mama mwana jeune fille jeune garçon na ndako bisika bozalaka donc eloko nyonso balambaka motema ya kokita komona pe ekobunga loko eza nanu makasi boye tobokise mai totika yango susu 30 minutes etoka sima tokozongela suite nango tofiniki yango totiki yango boye 30 minutes bongo tozongela suite nango le temps ke tosokola makemba na biso tobongisa yango totia yango na nzungu kaka ndenge tozoloba makemba na biso yango oyo tozosokola yango sikoyo nzungu na nga yango oyo na sukola makemba na nga kande na kataki makemba na biso na kati yango mike makasi te ka ba moyenne ba mesure ça va ndenge tozosokola makemba na biso nde tokozwa mai mukie kaka ekota mai mingi te mai mukie tokotia na kati totie etoka tokotia na mungwa totie muna mungwa na biso ekota na kati ya makemba epuis totie mai na biso bomoni mesure mai na tie mingi te ka mukie tofiniki yango
tochango na moto etoka soki etoki elembi nde sima tokosala mélange na panzi. Donc botikeli nga quelques minutes le temps que makemba nanga etoka. Sika besoin bambote ebele balobi bonheur yav na kati ya Congo central yaya ya moto. Donc asoutenaka makasi pe émission oyo nako partager nako aimer moi loso pe ezali atindaka na kati ya ONG balobi muliboko moko esimbaka te. Il faut ko soutenir oyo ezali cordon na biso Dadi Jano Kashala papa ya bolingo aboye base ebele te abimisi propre mbongo ne ya poche alobi te tolokota bano bazotelenga na nzela to encadrer bango quelque part na bandana na luboko nanga sima ya mibale ya misato ekoya. Vraiment bandeko bisika bozomi na bandako na ba bureau bo soutenir maboko ezala mibale misato ekosala bien. Toke kotala kaka suite ya biloko na biso ndenge tozokende na cuisine na biso presque parfaite ya Madova. Bo s'abonner, bo aimer, bo partager, vraiment kosala biso bien makasi. Bon bande okande tolobaki ke toche makemba na biso na moto to sokola ki to mona ki toche na nzungu toche ki na moto siko to ekota la suite nango eza ndengeni. Vraiment namoni makemba elembi koma potopoto te ka ndenge boboni yango boye ça va elembi tozokita siko makemba na biso comme ça tokalinga panzi na biso makemba yango yo tozokitisa bande okande tolobaki ke totikaki panzi na biso na moto topesaki yango tobi 30 minutes bon to akota la suite tango nde tozongi tota la suite na biso ya panzi na biso. J'espère panzi bino moko bomoni panzi vraiment rien à dire panzi ebeli tokitisa yango tokitsa panzi na biso tozwi tikalungu na biso yango yo tocha na moto tocha mafuta comme ça tokalinga panzi na biso ava tosangisa ngo na makemba panzi na biso nde totokisaki yango ebeli tokotika yango bongo te po tokalinga yango kalingi yango na sima kokalinga tosangisi yango na makemba na biso tosali sauce na biso toche na kati ya bitoto. Donc tozokende étape moko malembe po to comprendre biso nyonso place to fanda bandaku na misala bisika tozwami tokotala ba vidéo na biso oyo vraiment cuisine presque parfaite ya Madova. Donc tombeli bino kaka ke abonner pour de bo s'abonner vraiment bo s'abonner bo partager ba vidéo bo aimer bo commenter et ko salanga bien makasi vraiment bien bo tikanga bongo te ba chérie ya bien ba papa ya bien ba maman ya bien ba jeune fille ba jeune garçon ba bi kolamba esuka kati toche yango boye tozotia mafuta na biso ya huile na biso yango yo toche comme ça échauffer poto kalinga ezali panzi na biso. Donc toche huile faut chauffer après que chauffer nde toche ezate kane goche huile ezana no malili wana mbala moko pa oche nyama ezaka bongo te huile peza kana mwa solo nango ya mubesu wana soki mafuta chauffer makasi huile na yo chauffer mubesu nyonso ne ko sila solo wana et chauffer arocha nyama e kokalinga makitoko komone ko umela te mbala moko nyama na bio e kokoma rouge et comme moi rouge moko boye et comme mwindu te mwindu comme kozika moi rouge moko ndesala ka moi elengi esala ka elengi na miso elengi pe na monoko on comprend. Donc to tikelango mafuta na biso échauffé to kokalinga panzi na biso
Quand tolobaki tochaki mafuta na biso na moto échauffé. Mafuta na biso échauffé sikoyo tozo kalinga panzi na biso. Okoki komitu na bisiko ozali obi Madova panzi pe bakalinga kango. Oui, bakalinga kango. Panzi bakalingaka, panzi pe batumbaka kango. Na totokisi yango, kima kotokisa yango, na totokisa yango, tosokoli yango toche na moto. Toye kozwa matungulu toche na kati, ndembi na biso, toche pe muscade muki ya poussière, toche poivre blanc ya poussière, et toki elembi, tokitisi sikoyo, tozo kalinga yango. Tozo kalinga yango, malembe. Donc il faut kalinga yango ezikate, ezaka juste comme rouge, eteli, olongoli yango c'est tout. Tozo kalinga yango malembe soki tosisi kokalinga yango wana nde tosali mélange toche yango na kati ya makemba na biso. Vraiment tozo ko encourager bato nyonso bazo ko encourager musala oyo neti ba papa oyo bazo ko encourager lokola ba Augustin Kulenga mwana Bundes azo ko encourager azo ko partager ba vidéo na biso azo liker. Donc azo vraiment tango nyonso encouragement ezali atika kaliloba te Madova en tout cas courage musalo bozo sala nzamba pamluka bato abongo nde tozo luka loka ba Augustin Kulenga na mwana Bundes kola ba Chantal bienvenue na kati ya Paris. Chantal bienvenue mwana mama nanga vraiment ba encouragement na yo et komi vraiment merci continuez ko soutenir biso na ko partager ba vidéo na biso na ko aimer na ko partager donc bato zo partager s'abonner ça peut ali sungi moko oyo nsambe akopambola bino. Donc Chantal Mujinga na kati ya Belgique ma grande sœur baba bambote ebele merci na encouragement na yo na batoli ozopesa na kati ya commentaire kuna vraiment Madova simba musala bien Madova lamba elububo et vraiment merci mingi ma grande sœur Chantal Mujinga Chunda bambote ebele elongo na mwana biso Yannick Yann vraiment bambote ebele encouragement na yo ezoko mama Maleki lamba ka vraiment Maleki bon montaka boy vraiment eza bien makati na ba encouragement na yo mwana nanga Yannick Yann na kati ya Belgique. Vraiment tozo continuer kaka na pandi na biso tozo kalinga yango malembe. Oh miko wana est-ce que bakalinga yango? Oui, pourquoi pas? Bakalingaka. Toza na posa ekalinga maka mukie nde tosangisa ngo na kati ya makemba na biso. Donc cuisine mutuna mutu azana façon ne alambaka. Comme pe okosala pe kandenge toki ebeli ozi obalusi yango na kati ya makemba. Ekosala pe kitoko makasi. Bon, siko tokomi na étape ya kosala sauce na biso parce que pandi na biso nyonso ebeli tolongoli. Tozocha matungulu na biso na kati ya mafuta. Matungulu yango yo toche na kati ya mafuta na biso. Toche ndembi na biso. Oyo eza poivron. Piment vert yango yo toche. Oyo eza céleri yango toche. Maboko eza propre. Nyonso maboko il faut ezala propre. Ozo simba biloko batu bazolia. Donc propriété ndelikambo. Malembe. Zokalinga matungulu na biso. Matungulu bakendaka na yango malembe bachaka direct mbala moko te yo wana otie matungulu ozwi tomate na osopi na kati non. Donc batikelaka litungulu pe ezwa ntango nango ya kolemba nde nsima nango tokoki kotia tomate. Oyo ezali tomate na biso yambuma totutaki donc tomixaki kaka na kati ya la machine na biso yango oyo.
yango yo toche na kati ya mafuta na biso. Donc sauce na biso tokosopa na kati ya makemba na biso na panzi oyo babengi bitoto. Bitoto ezalaka ya musaka pe okoki kosala musaka ya mbila oche yango ozwi nani makemba na yo ozwi pe nyama na yo oche. Mais lelo bitoto na biso tozosala yango eza kaka makemba na biso na panzi na biso tosali yango ya sauce. Donc eza étape par étape lelo komoko okoki kolamba ngo ba façon différent. De façon ya lelo eza nde yango. Prochainement tokosala pe bitoto na biso makemba ya mubesu na musaka na biso to mélanger tokoki kosanga pe na makayabu nyama zamba donc même taba même ngulu donc eloko tu basalela kango bitoto même bisa ukauka okoki kosalela ngo même bisa mai okoki pe kosala bitoto. Bande otozongi kotala lisusu tomate na biso nde totika jango na moto po etoka. J'espère que tomate na biso totikeli yango 20 minutes vraiment lokwa moto ezaki makasi. Vraiment tomate na biso solo nyonso mubesu elongwe. Donc bino mo bozomona ke ebeli. Donc na minute tozo sopango tokitisango to balusango na kati ya nzungu. Bomoni déjà ndenge makemba na biso tozali kokalinga nani panzi na biso tozo déposer ngomba moko likolo ya makemba. Makemba na biso totokisaki yango tosopaki po tochaki mai pe muke ezaki pe mingi te. Leta ki ebelaki tosopaki mwa mai muke wana totiki yango sec. Siko tozwi nani panzi na biso tokalingi toche likolo ya makemba. Sauce na biso yango yo ebeli pe. Siko tozo mélanger yango na kati ya biloko na biso nyonso. Piment vert o babengi poivron moko ya munene. Donc toche litungulu pe moko ya munene. Toche ndembi na biso, toche céleri na biso. Donc nyonso yango yo mélange esalami boy. Donc na minute oyo eza na épice mususu ekokota a na kati ezate. Donc ka épice ne totokisela ki panzi na biso. Et puis tozo cha sikoyo mwa pilipili na biso ne tolobaki comme d'habitude. Na biloko na nga na boka toujours mwa pilipili ya kubweta na kati sala lengi. Yango yo to boaki na kati. To sokola ki yango très propre. Yango na déposer bon. Mungwa tozo bakisa mukie mingi te. Makemba totokisaki na mungwa, panzi na biso pe totokisaki na mungwa. Donc na minute tokoki kocha mungwa mingi, toche mukie po na sauce oyo toche likolo po ekanga. Tozi suko mai na biso tozocha. Donc mai eleka te mai mukie kaka. Vraiment c'est simple. Donc eza nango likambu ya pasité. Donc elubu na biso eza simple mais kitoko. Donc yango yo omonika ndenge e mélanger boye toko balusango na nuté. Totiki yango boye nde toche mai na biso na kati ya nzungu na biso totiki yango pour 20 minutes bon to ya kotala sweet nako. 20 minutes. Tota la suite nango façon ezokendele. Donc kolamba biso eza facile. Malembe motie tomate na yo otiki yango 20 minutes ebela. Donc esanga na mélange nyonso totala dio nini ekopesa. Donc cuisine na biso eza simple mais eza kitoko. Donc bisika bozomi na ndako bomeka boza décider. Donc c'est le moko simple okoki koyambela ngo papa mo connaître pas dimanche wana osaleli papa. Mais pendant semaine okipe ko salela papa. Mikolo nyonso eza mikolo kolia fufute. Mikolo so esenga mo eloko mo alléger. Bolena bana na famille soit okoyamba okoki ko salela pe bana na ndako mo papa ya pe yambi pe eloko simple mais omoni ebimika kitoko. Babi kitoko na misu kitoko na munoko. Tota la suite na biso biloko pendant 20 minutes bongo toya kozonga na makusa na biso tozo continuer. Topemi muke pendant 20 minutes le temps nzungu na biso évoluer.
tozongi kotala suite ya biloko na biso tochaki sauce makemba na biso na pandi na biso tochaki sauce na kati tofini tobi 20 minutes kotala suite nango bino moko bozomona kaka donc soki ozosalela mingi biloko oyo faut assister moi luto alibaya po luto alibende ekozala kwa mbeli ekopasola makemba ekosala ngo neti potopoto donc luto alibaya boye omona ke c'est bon tant tozo balusa donc bino moko bozomona ya kolobela mingi kutu ezate balobi kitoko na munoko kitoko na miso donc yo tomona merli wolo motema dese donc kitoko na miso kitoko na munoko elubu nyonso bonga kaka tango zo déposango likolo mesa tango yeko présenter biloko na likolo mesa il faut un aspect ya kitoko nde salaka ke mutu epesa ye appétit avant ke asimba biloko mususu omoni azaki na appétit ya olia te nzala pene zalaki net te alobi abiloko baza o déposer na mesa kana kolia na ngate mais tango ko déposer yango o fongoli mufiniko wa zobeta na zolo misune tango zo attaquer biloko zo présenter déjà kitoko propre vraiment ekozala appétit kolobati yango na munoko mais liwati elengi donc ndengwa nango tolobaka ke kolamba ezakana kokene malembe kozalaka mutema moto te donc mutema oyo balobaka ke mama la biso ya théâtre alobi ke mutema paka te pole jo mwendo na baswahili babi malembe okokoma na recette na biso ekomi na suka tozokitisa siko nzungu na biso parce que mungu na biso ekoki kitoko mafuta na biso c'est bon tomate na biso esangani na makemba na pandi donc ekomi presque pepele yango tokiti nzungu na biso c'est ça. Donc makema na biso mingi ya kolobela kutu ezate donc bino moko donc rien à dire ya kolobezate cameraman poussana penza benda biloko ndenge ezali ozotaka aspect biloko ezopeso appétit donc appétit ya kolia donc ezoya yango moko ozomona donc soupe na biso yango donc esangani kitoko makasi bandeko na biso kande to bandaki lubu na biso tolobi ma cuisine presque parfaite ya madova ekomi na suka bandeko to bandaki ne bandeli to sali pandi na biso to tokisi yango makemba to tokisi après te ko sala mélange ya makemba na pandi na biso sikoyo elubu na biso ekomi na suka donc tozozela l'invité na biso nazokelanda bango na aéroport bazota Lubumbashi bazoya donc yango wana donc emso na table broki komona ngo donc après ou soit broki komona te parce que soki bakomi voile komi avant ekozala bien po bambouteillage eza na nzela na biso ya njili donc elubu na biso ya motuya bosi bomoni ndenge na lambeli elubu na biso eza simple eza facile donc soko olandeli yango étape donc okozala desite okokoma kaka bisika oyo madova akomi na elengi pegu nazo remercier bato nyonso oyo balandaka émission na biso bato nyonso bayemaka bapartageaka ba vidéo na biso en tout cas ba remerciement ebele nzamba lola amona bino na musala nyonso oyo bozosala donc merci mingi d'abord na mo dadi Jano Kashala cordon principal na biso vraiment bisika zwami bambote ebele na momi Laura na bana nyonso vraiment bambote ebele na koko na biso Rose Mbui bambote ebele et puis na cameraman na ngai Jonathan Kazadi vraiment bambote ebele na sima caméra na ba bisou pozo sala musale zomona na miso bato vraiment nzamba lola amona yo na mama na bana nyonso vraiment bisika bozali Rodolphe Chambala na kati ya Maroc bambote ebele na soutien na yo pona Madova vraiment nazo remercier susu papa Jano Koua na Congo Central babi ingénieur à makasi wana Jano Koua vraiment ba merci ebele vraiment nazo remercier Blanche Guerra Fondation Jésus GB de Jésus Fondation Ngoya Ngola bambote ebele merci na ba soutien na yo pona émission ya Madova remerciement lisusu ebele na bino nyonso bisika bofana bandako ba fanatique nanga vraiment ba biso na lingi bino makasi bambote ebele yanga ndeko na bino Madova vraiment nzamba lola apambola bino bisika bozwami bino nyonso kitoko nzamba lola apambola bye.
chaîne YouTube ONG7 balobi ONG7 chaîne Yassika ONG7 TV ONG7 TV awa bokozoma filme ya bien magagi ya bien idée professionnelle chaîne du nouveau pas comme des autres quoi balobi awa nde place makambo ezali